Bah voter n'était pas Azakana Moïse. Ça se fait jamais. Moutounio surtout au dit la zone de voter pour tout. À cause de pas voter pour tout, m'a voté Moïse. Bah toi bon peut bazaki. Eh faut appeler sincère. Pour nga na Kinshasa, bazalaki pe. Au moment où tu vas bien ngala voter na linga pour tout mais à Moïse nga voter. Oui, aza sincère. Musu pas bipe ngala voter na fatite mais à voter député na mo ya IDPS. Eh mulile za mboga na tika Na Kinshasa. Ya faux. Omoni mulile. Ya mabe. T'es même mulile on ezaka place msusu. Et place était partout. Ah, place net. Ils ont mulile partout. Courir bien. Oh, t'es baloba place msusu. Na nga loba. Côté ni eza. Moto eza yamba ya loba côté ni eza. Lemba courir. Wana ya kala ba fingo changu mulile lembe ya te mugibandali nyos na zayi kuna ba côté na nyos na kindaka. Eza kita courir. Attachement ya Trésor Mputu et pas ya Moïse Katumbi, ya ngode muntu ememi en échec. Ememi en échec poani. Est-ce que on les a problème Moïse ya président Moïse? Non. Pour mes alinga na za député na parti na ngai. Na pesi na députation. Mon amta na parti na. Bo poani ya batati sere de bimba on est réalité. Ka kuna fimba on est réel pour. Kadima soko zwaki ba voix ya batu. Azong sabilo ka Mputu. Azong selae. Soki ozwaki. Te ya Mputu azwaki azong selae. Ya Mputu pena azwaki azong sang. Le rôle là-bas qui n'a recours, fa qui n'a recours. Si on a recours, Kadima façon ça bord. Non azui. Kadima sani. Oh azong c'est ba fona. Azong c'est ni na place na député. Bo ça. Ezabino bana tsangu temtu botulke. Te bana tsangu bo voter yendete. Batika ba politique ya soki président wana soki nini député soki azui ba tcha mutazwa. C'est normal. Fa qui n'a recours parce que trésor a fotamaki. Azana ba voix belé. Batumsu ba komi Trésor Mputu esengaki kutu a posé naé na Lubumbashi, lemsu na Lubumbashi alingaka bima. Comme si bino bana tchango bo trahir. Omuni onde ni bato balobi bon. Non, ils ont bon côté. Ils ont un bon côté. Na tchango no kaza aimé. Na Lubumbashi pas za aimé. Trésor aza na balobi bato basali statistique babila msu na Lubumbashi asepelisa bango makasi par rapport ya bana tchango. Donc soka zakane na tchango alingaka na soka zakane na Lubumbashi alingaka bima na ye. Était au abisoye. Te Trésor Mputu bi passe na biso bata tchango pa kota rango aya rango. Là musu bato belo moni wana ba pesi ba candidature aoya soute. Nessa ju bongo libela mamba tchango ye bien oté non. La charité bien ordonnée commence par ça mais moi je pense que à aucun des recours ceux qui vraiment Isaac et Azwa qui bon c'est le reconnaître. Biso va ngana butene qui na sali presque 3 semaines à mon encourante. Ça c'est Congo na musale belé alors Congo na mincho yo toza ba congolais to linga mboka na biso mingi mais faut to comme na bata ya bonne foi était pour to komi et ça sous classe ka mingi te classe pas important to boité mais to comme pena pena besoin bato alingi na mboka poko linga elegi classe na pour mutu so alingi so ba pembo nga leta oliango te pour lingi mboka ne alinga sa musana okoza pe politicien mais l'aime surtout sala makambo peuple sengote donc d'office oza faux politicien pour faut le ba bongo oza faux Neli peuple on politicien mosa no manga yo politicien peuple singa oyebi ke peuple faliaka peuple falala ka bien face à na lotili ki kuranga na utina kisasa mulili ko ali felo Monsieur Banzadio wembe ndenga masolo balabala toujours balabala donc voilà balabala tous na même esprit na balabala sauf que na moi décis pour ba visiter bimagi ndenge ya biso toyaki na mwa kini wana mwa 2 mois ndeka olobi bon elo to no sana ki sasa zaka makambo ya fiti honorable na biso Trésor Mputu na pesi mbote mon frère et puis na pesi mbote Bodik Bolanga na pesi mbote na Mouchara c'est dire que Mouchara ya palais na pesi mbote na Totorino Elvino petit na nga ya tous les temps de tous les jours donc équipe yaki pena mobile et puis équipe yaki solide no musala pena salami ndenge fallait salama bon moi déception ka sauf que na ndenge ya campagne les gars pena campagne les bien tout bon. À finale 5 qui ba le roi match à FIFA le roi match et c'est ngana poser question mais c'est la question de ngayo yebi ngana to c'est ba question de ngala kenda mbala moko oyo tuna ba question na buluke nga oyebi jage candidat na ngaso akite puis ngwela ngaba spino wana mais toka na biso kwa bata balabala bayebi ke okendaki kini pona osala propagande ozana équipe propagande pour na Trésor Mputu Mputu mabi o asepelisa biso na ba niveau nyonso na niveau ndembo na Congo wana mais to comprendre te Kadima
Bref, à Kati, au Batouazoloba, Trésor Mputu a 12 par Kadima. Selon yo, au Mounion. Bon, la première des choses, politique, il y a un terrain où ils sont tellement glissant, il y a un mingité. En fait, il y a une sur la musique qui pourra te maîtriser au moins bien. Mais politique, tu as couramment maîtriser au moins bien, mais sauf que le quoi, tu as battu, tu as tala. N'est-ce pas mambango sur Kenya, il y a qui n'est sur les pour voter, en tout cas, Trésor va voter qui. Oui, na chang va voter qui. Puis ça peut qu'il y ait un député, belé, puis na moni vraiment, basé dessus par rapport au comportement, il y a Séni. Alors, il y a le rôle à bozo bunda na box bobundi le rôle a yo moté mutolo bakina gagné c'est-à-dire un mutumo ba oche wana yene mutalo baké David muta gagné da mutao comme Kadima pardon Seni président Seni comme Kadima en fait mais pour la campagne na ba PV oyo ya zaki na ngwa mona ekazui alors le rôle a pe ko consensus ezali bon nous ça kozonga aza na droit na yezo permettre que ça la recours. Je ne pense pas que le recours va repexer la moto. Non, va pexer la moto. Mais ne peut pas y politique quand il y a besoin d'Afrique qui n'a mine des accords ne morté. Monsieur Zara na ba le côté belé. Parce que ba te belé ba bimi wana ba mo le ba nommer bango. Ba te belé ba mo le ba nommer bango pour na tala ki pe sous type mo sous pe boyer pas l'axi ba pe fene belé a joie qui ba tout ba sel ba désordre. Politique so donc to sala on bien to ça na ba politicien té. Pour ba tout ba kanisa so ni pour le la politique bien faut da politicien non. Au cause appelé politicien mais l'aime surtout ça la makamo peuple c'est ngote donc d'office on a faux politicien pour faut le babongo on a faux ko neli peuple on a politicien mo ça no makamo yo politicien peuple singa oyebi ke peuple faliaka peuple falala ka bien faza na lotili ki kukanga na utina kisasa mulili ko ali felo siko yo lo boza politicien bo pona opesa bato courante so lo bio ka mutu aibi politique te yo ndo yebite pour et le peuple au sengo yo c'est l'été d'office yo za politicien te oza médiocre oza ba ba médiocre oza médiocre alors parce que la Congo on a ba médiocre bon belé na kata politique belé et puis politique za ka donté politique za mandé za musale silaka tout le monde a ba François Hollande vena boibo après azaki président pour atiki ya komusa ne maramusu tout le monde epé bois la vie continue monsieur comme aloko neti mutu faut ça ka yé non c'est pas bien moi je pense que ceux qui vraiment l'élection salama qui ndenge ba lobby ceux qui muta zwaki ba mériter ko azwa wande ça logique so pas ajouter to lobby ka te ba nyonso ba zwaki tene ba on so ba ajouter voilà pe comme alokuta faut ça sincère monsieur Lubanzajo conviction no ezani ni ya koloba ka Trésor pour toi zwaki ouais Trésor pour toi zwaki parce que ngana yaki na kini puis ngana yaki na chango déjà chango vota ki njili mute vota ki Trésor pour tout to koma ko confondre côté kuna nyonso to komo benga ngo ka chango to kabola ngo sous par communauté d'ailleurs pour ton information Trésor na njili asali campagne kasi yango nimte sali pas zoate c'est ça le problème non na zongi sko po yo kanga kasite yo kanga ti déjà dès que zolo badega oui Trésor pour asali non bato ba na biso dès que zolo ba déjà que oui Trésor pour tout na njili asali campagne te siko nana yebaki na njili ke Trésor pour tout a posé candidature to nana yebaki numéro ya Trésor pour tout yango sko na zongi le poyo lobi ke njili olobi na ngayo mto tolo balanga ke ibino bokanso ba voter na njili c'est que za chango te non chango za muneta lo ba sali campagne mingi te na njili c'est-à-dire quoi maluku akendaki bantili po chango za munene quand za ba quartier luko ye ba penaka chango ndaya munene yango kasi na ngana informer no bona pas information po ngam na zaki tana lo bano njili bato bana banga lecte ba yebi ke Trésor pour ta pesi candidature po za fief nayi ela kwa neti ngaso na pesi candidature na njili car ma bato ba oyeba po wona za quartier na ngana vanda mutu yosa njili yebi ke Trésor pour ta pesi candidature mais on est en 2020 wana bano so ba yebaki mais siko fallait ko longwa ka na njili pona ko laksa ke chango za njili te c'est ça le problème pas ngana ngina yebiso ka saki kutu na njili te donc akendaki na ba fenfo ba maluku ba nsele ba badara na bakati ba masina kota ki bakinga ozo mama pona mo so ayesko na chango pona njili de muto voter na njili kutu wala deja kutu ya kutu mamba pasite yeje na njili ya kutu pasite parce que ça muto déjà aza aimer na njili na ndenge moko boye oyo ko imaginer te aza aimer na njili na balé non aimer na njili c'est-à-dire na façon de vivre bon moto nanu ya to na lo bano politicien za na mutu et ça ka fonctionner n'est-ce pas comprendre nga neti ngana na boy naza na liste mais naza na mutu c'est-à-dire mutu pas ko identifier na façon no yo vivela oui biko ça na batu comment ko za politique zo mbombo ibo partager na batu zo mona ki batu ba souffrir mais zo songa bango na sens wana donc na humanisme déjà Trésor aza na humanisme ba bengi humanisme mtazanga mabete muna mtana mabena ye azape na makamune pe mususu wana pe eza normal mais na façon ya humanisme savoir vivre savoir partager avec les gens
kosunga bato en tout cas wana koto wana kutu na ebité so mutu ni ya ko contrôler azanango trésor Poutou azana humanisme trésor Poutou azana savoir vivre envers bateau bazan tout autour na ye to na tiango nde yo zoloba ke oui trésor Poutou azana humanisme bon ba témoignage ya moto ko zalaka te na tiango to na njili to za pe na bangola trésor ya pe na bakabu bato bayebi o asala bato bakoto ya bayebi ndenga zala non tozo basé par rapport à place où ya sali campagne est-ce que bato wana bayebi ke oui humanisme na yo yo zoloba yango na lobi par humanisme yango moni bato basali ba vidéo belé bato ba déclarer bato basali ba vidéo belé ya koloba ke baza ba me content parce ba ba vota ke mais moi je pense que eloko ezali sur eza ke soki azali na ba PV nyonso ezali un avocat, bah ok, il y a un recours. Ce qui est normal. Tout ça, quand même, peut n'importe quoi, peut te rouler que justice est à 100%. Ce qui est arrivé, bah, quand on a pu me shooter. Ce qui est arrivé, tu me tu mélanges le vin na yo. Même à ta justice, ça n'est que tu lignes la raté, mais au moins, justice peut aller. Oui, comme on rappelle que somme t'as talipé, non, il y a pas passé, bah, faut baser, bah, frapper, bah, il y a bah, tu me suis basé, pendant la commande, bah, ça peut respecter. La ligne rapide, mais c'est respecté. Ça dit, soli comme on te dit, ah, tchepena, bah, zappé. Mais sauf que n'est le bagarre qui, l'île la mauvaise bébé, ça m'a là tout, donc on te monte au 500. Na sens wana mais akende na recours ceux qui vraiment exact qui batangi qui za bongo ba option c'est ba vwana ezaka ye moko te bato belé pe ba mona ki pe ke ba jui parce que muto na sondage ye moko mona ki oh ngape na ba pefe na nga yango te ngape na ndi ba na ko zo pe fona ki na ta c'est tout à fait normal mais pekisi muto te okoyi pe okende pe batali pe ba bité falo zo 5000 mais tala yo zo ki 5800 ezapa normal po yo pe so ke lobi ka te ke so ke recours ndo zuité mokei na biloko na yo ndenge na droit balobaka pesa nga befe nga na pesa droit ça dit okei na biloko no pesi bango pe batali na sens wana donc pour nga ya komona ke muto to zalaki na ende to salaki makambo en tout cas azalaki na plus de chance ya ko gagner mais lokola muto arbitre azali kombo ne seni wa kolobaka te yo zui kombo ne papa kadima alors ba okei na reko ndenge bobandai ko sala campagne botenaki pe compte to bomonaki pe ke moi adversaire moko boye pe na tianga zawa na kombo mo makasi koleka pe toto Poutou azalaki bon na tiango pe bato bazalaki bato bazalaki pe tiango baze belé misu pe babimi bazalaki belé mais il important mona mutu ndeka to loba mona mta sauver couleur na ye ngala ko lobela makambo bato wana c'est pour irne mtekata makambo mutako za pe bo alobi na voter yo ajupe mbongo azalaki pe na tamula makoti kuna ba voter te to mona ngo parce que na kati ya yiri mutakumeka yimo ya moni misuna mona kuto mona photo mutakangi photo asali mwa akangi photo na mona bo atindeli député ngo moni on ba na chalo boko ezalaki pe o comprendre yo sona pesa ka ko fait partie na ba preuve mais chango za munene et puis ba te belé ba yaka na chango bazaka na chango te ba ili chango te lelo pona osa moi symbiose muke moni Congo to biso to ana ngolé surtout ba oli caméra botala payer nga na ngola ezaka na Afrique mais courant to ebité so yo na ebité yo courant so mona correct et l'année biso va nga na butene qui na sali presque 3 semaines na mona courant et ça c'est Congo za na musale belé alors Congo na mincho yo to za ba congolais to linga mboka na biso mingi mais faut to koma na bata ya bonne foi était poto komi eza sur classe ka mingi te classe peu important to boité mais to kompena pe na besoin bato alingi na mboka poko linga elegi classe na po mutu so alingi so ba pe mbonga leta oliango te po alingi mboka ne alinga sa musana. Mais surtout la plupart des voleurs à Sera Mobutu Tchilelo, baza bato ba maïe fort. Au docteur en droit en Suisse, car il y a un diplôme à Suisse, un diplôme à Paris. Donc mais sur la zone qui na moto, asana humanisme était oui ba pe passer ba ninga, ça zo kangagé, bango ka balia. Alors Congo c'est abisonio so ko za teka groupe ba tumodo. So ba tumo ba mona ke na biso pena to moniki, leti biso na chango ba terrain ça ba le komi ba parking. Ils ont imaginé parking venait à bisi ba kamne kufa ba chango ko masate chango ko mana kulu na chango baby mulili ya ko saranate insécurité mais toi na l'état toi na bateau pe ba ko kende ba lobela biso bien mais toi ba moni ke te o ya biso ye te trésor pour te bi passe na biso bata chango pa kota rango aya rango là musu bato belo moni wana ba pesi ba candidature a ya soute ndesa jubongo libela mamba chango ye bien ote non. La charité bien ordonnée commence par ça. Mais moi, je pense que à aucun des recours, ceux qui vraiment, c'est pas un problème. Et puis, bah, on la mamba quand. Oh, pour la partie à Moïse. Non, ko dévancer ngate, pardon. Monsieur le Banzadio, ndenge to fandi boye, to landa pe moi ba commentaire, to landa pe ba tunde ba zolo baloba. Comme si ba to lobi, changonde bo trahir Trésor Poutou ceux qui a posté la canaille na Lubumbashi comme ça linga zwana boya za muta Lubumbashi ta kenda okende yo chango bene voter pena 100% papa
Tchango pene voté comme mérité. Non comme na tchango a ju pene ba biloko na ye. Le rôle là que na recours fa que na recours. So pene recours ka di ma façon ça bord. Non a ju. Ka di masani. O azong c'est ba fona. Azong c'est ni na place na député. Bo sani. Ezabino bana tchango tem to botrike. Bana tchango bo voter yendete. Batika ba politique ya soki président wana soki nini député soka ju ba tchamuta joie. Et c'est normal. Fa que na recours parce que trésor a fotamaki. Azana ba vo belé. Yeso azana ba PV kadi ba pesa ba PV comme ça ba sala calculer ba PV tout. Batanga pena ba PV normal so muta ju papa. Ah, yo kanti pena muta battre campagne pena ka Monica ju so muta mutnyo a OK na recours se ka yibi pena ke te ba fotenga. Ils ont droit. Et puis tu yebi ke za bongo recours pe ki samité. Recours pe ki samité et puis et ju temps pour ba annoncer ba député. Et où mela il fort. Zela lobby yebi ka mamba konde zala. Donc compliqué. Donc on a rôle baga ke en tout cas so muta mérité mboka fait comme na niveau so muta mérité l'occasion. Et ça pour na trésor pour tout ba député nyonso. O azwaki ajuté, ça te ko nommer mutu azwaki te ajuté pour na lem subo protéger parti na bino c'est pas bien. Ba biloko wana yango to linyo te mboka fait comme na ordre. Yemo mukonza mboka loba ke mboka bina lingi démocratie faut ezala. Alingi pena ke faut ordre pena ezala justice faut ezala. Ke aiza abe muta sema bibo kangiye. O comprendre biso to uti bakisa sa wana mais musala osala ebele. Musala osala ebele na kini papa mulili ana kuna. Ah? Mulili za mboka wana tika. Na Kinshasa. Ya faux. Omoni mulili. Ya mabe. Te même mulili ngo ezaka ba place mususu. Et place était partout. Ah, place net. Ils ont mulili partout. Courir bien. Oh, te ba ba place mususu. Na nga loba. Côté nieza. Moto eza yamba ya loba côté nieza. Lemba courir. Wana ya kala ba fingo changu mulili lemba ya te bandali nyos na zai kuna ba côté la nyos na kindanga. Isa kita courir. Lemba mulili. Bandali kutu mulili ba tonge mulili bonzo ba lemba. Gome mulili. Ah, papa. Musala osala ya ba konzi pena fo ba sunga. Ba manda oyo en tout cas tu es président na biso eloko ko osala eza batu ba ko saki jale loté. Batu batika tribalisme na makambo oyo président Facha président baluba ta président tous les congolais o muswahili o mungala o mutabandondo aza président na biso donc soki yo lokumisa ka Fachi to linga Fachi na kimuluba na yo wana etali yo biso susi na biso ezali ka makambo ekende liboso donc soki asali na bien to kobeta maboko so pas sali bien te to koloba ke eloko moko esalami te donc parce que 5 euros lega wa biso pena police ndeko to yoka kana to bayi ko 3 ans union sacrée basangana ki bazong siboye kabila zo tungisa to ima mona nyoso ndeto ande oyo bo siko 5 pena ya mobimba o ebela alambi pena na fufu yango président pena en tout cas soki ekokomela yo biso pena peuple congolais to lobi en tout cas to abana besoin mboka wana faut changer bangola awa ileki biso pena rien mais so talika yo mona ba koke ndate ba makambo eza facile donc social evanda tu comprends na kini pe ba doit mona mbongo mais social eza moi pas si trop biloko ileki cher banda ko futer ileki cher ozo comprendre donc nyonso wana ils ont faire partie l'état fatal makambo wana ba garantir ba 10 mois donc yo mona ba garçon belo mona vanda pa na bango même so asimba mbongo po nini ba condition ba ni eza moi pas si trop alors futanda kuna dollar moni ba pas même mboka eza ya franc congolais mboka franc congolais tuna ka eloko $20 otuna eloko $50 non angola sala effort à 600 makambo wana songo sombe eloko somba ona kwanza mbongo na biso fait valeur puis biloko fait kita social fait vendre muta vana social okosaka musama lunga te mais sala e permettre ko bongo la mwasi bongo la ba mais na kinya ba misama mususu ya pasi osanga none po ato 5000 faut lire ngone donc en tout cas ba konzi vraiment yango de moni ba makambo oyo bato baza balobeli ya mutu na quartier na bango o ayebi ke la charité be banda na quartier na okonza la jamais mutu achango okoyeba chango te po ke lobela chango o ba no mama chango ni sita suba ta chango ba yo yebi yango te mais loko je influer uti na gombe no yo pesi kadatik na chango ba nomé ba bimisio allez benda oyebi badara te oyebi kotaki mbanseke na kati te oyebi yango te oyebi batera so okesa azana tana te donc nga te mona yango trop na ba élection les gars combien de bana ba chango wana tato mona ko même ki mbuta ya opesa na chango o abota mala chango o mona ba vantir oui ki mbuta ba pesa na chango période mona mama moi bi to yebi makambo na nyos yango pesa ka même makambo salami or ba vrai bata chango bazali ba vrai bata chango o komba ba ressorti ça pena ya chango pena yebi pena makambo ate chango so na miso to na poema boy to na po ake parlement pas le belango alors ba to na bango te bango bazui ba tu misum bazui mo ante comme connerie comme n'importe quoi attachement ya Trésor Mputu et pas ya Moïse Katumbi yango de mutu ememi en échec ememi en échec poani est-ce que on les a problème Moïse ya président Moïse non pour mes alinga na za député na parti na ngai na pesi na députation mona mtana parti na bo poani ya batati sere de bimba on est réacté ka kuna fimba on est réacté te to longo na ba biloko wana to tala to mona ka ba élection na États-Unis na ba France na ba habité moi je sais pas quoi ba pays mususu ils ont raté
Bon, si on est opposant, ne ça il y a quoi bimate pour azana si ma bon balobele bon année na compte non kasi balingi maître na yete to ba ah donc balingi Moïse Katumbi te d'office pe balingi susu pe yango balongoli sengi non balongoli sengi ka bimate ah wana ndenge batu balobi est-ce que yo nanga siko lokwa moi bateau yo pe moi muto sara moi qu'est-ce que tu peux imaginer ndenge wana non trésor pour tout Moïse ça Moïse ceux qui muta voté a voté numéro 3 a voté 20 ceux qui ba voix ya Fachi ya président Fachi ne les gars belé abimité bon si go bateau ba voté 20 pour ni pe ya yepeta ko bima te wana toto lo bango tout ça trop qui congolais ça dit pour tout ça ba voté exemple 10 000 mutu musu pa lem su pa voter qui pour tout ma voté pe Moïse te musu pa voter qui député a voté pe Moïse a voté pe député ya muta ya eza bongo parce que muta kota kazaka yemoko donc so toto ke na terrain wana to lo baka ke seki ba nommer ba to ko nommer pour lo bala mutu ne te ye ba longoli pour ya zakana Moïse ah il y aura donc raisonnement donc so ba voter que 10 000 personnes ba voter yendete pour azakana Moïse ça se fait jamais mutu nyo surtout o dit la zo ke ne ko voter pour tout à cause a pas voter pour tout ma voter Moïse te ba to bon pe bazaki faut appeler sincère pour ngana ngina Kinshasa bazalaki pe au moment mutu ba bimé ya ngala voter na ngala pour tout mais à Moïse ngana voter te oui aza sincère musu pa bipe ngala voter na ngala Fachi te mais à voter député na mo ya IDPS bon député so ba nombre na ba foi combien belé ko ki pa jo azote point ke to longola ba biloko on lo ba ki to longola makambo wana politique muna mtana couleur na eza lokola bali muta vite azali muta imana ali mais ndima ke vite ezala ndima ke mazembe ezala po ba ko tika yo moto obeta wa match nyonso non donc coupe à confédération ko sala eza ndenge mona politique muna mutazana azana leader na ye o ya mona ka selon vision na ye selon idéologie na ye nde pa ko landa to mona ngo so za ka ba nyuso nga za Fachi me falu ngondo mwenda batenga na kina mwenda falu ya pesi meeting wana ba ozonga zela ki muto wana me ba panza biloko sakana te bata faulu na mona pena mo falu ana batu na ye Moïse pas na batu na ye Franck Diongo pe ana batu na ye muna mutazaka na batu na ye do eza nango normal so za ki bongo te ngo za ka président mo élection ngo za te po ba no ba za ka ya Fachi za la te donc Moïse ana batu so ke kuna na bakota balumba so mwende bayambaki ba kolezi kuna ko sakana te dega ana batu ne abena bakwa musu pa kepe ba pe yepete ne mo pe na Fachi ako ke bena kwa musu pe ba yepete ozo kompa donc faut to ndimaka et puis faut to sala ka bato ozaka ki soko omoni ke idéologie président na yo wana eza bien olandi mais moi je pense que soki trésor ndenge ba voter là qui et puis azana ba PV na akende osala ko pour passer batanjili ba prouver ba mesa ba mes contacts na bango ko sakante ba vidéo ezebele o bato ba bin non ezala raté et bimi lokwa ba nommer ko nommer na lobité ke ba nommer mais ndenge bimeli donc soki azana ba preuve eza tangible a kozonga na recours na soki vraiment je suis ça so ba moni ke amérita ka zwa ki ba pesa moto amérita eza ka yete ya ba député nyos donc soki moto amérité loko na ye faut kopesa ye comprendre eza bien te ke moto amérité bolongoli po bocha moto mususu wana en tout cas même nzambe na likolo et puis pouvoir et puis mandat l'été si là pour tout match basale bongo balongoli ende bati mutu mususu yango na lobi soki ezaki balongoli soki azana ba preuve ndenge bato ba voter ndenge biso to mona ke bato ba voter ke azo mérita zwa ok nango na recours soki asali ke tanga ko tsa recours azana ba biloko ezaki azwaki ba osani na moni pe moko sese bato ne batumbaki ba biloko boye aki pe ka muta IDP sango ba o alingaka pesa na bosa ne komone soki nana nganga pesa ngaka voter loi ki ya dote comme $500 dote suka mbawu voilà yepe na mona ki bato ne bazo manifester balobi ke bakati ko kata o comprend donc ezanga pona mputu te eza pona bato nyonso député nyonso o amoni ke te nga pena na zwaki to mona ko même singi pululu asali yango donc eza pe mabete so trésor mputu pe akena biloko ne comment parce que na terrain to comme na terrain muta yebi quartier bien pas que lo makamba commune na bango donc to lingi ba infiltrer to lingi ba payate pour ojo kenda o yate donc to lingi ba bloko wana ti le quoi bana besoin changement to sango changement pena bo ayebi kopa ngo bien trésor pour toi ayebi chango ayebi ngo bien ta yebi ngo très bien ayebi ngo bien bona ko boye posa muta chango mususu wa na gomba ya chango sa ya ga so ke ko pour aleki wa ba ke ba machi ba zo ayebi ngo te obengo tuneka venir tuneka baba bakuma tune bakuma so ya rap so aje bien tune lufimi mai aluka ya posila tune lufimi est-ce que aye bien tune mpuba alo tu vois donc babilo wala ndenge on bien te on a posé pena mboko évoluer mboko comme loko atandenge salaka moi moké tout ça quand en Afrique tu mamba Afrique ba pays Afrique ça non ka idem mais au moins ba ninga pe bazo sala effort ba sa nini ba coach moi ndenge moko boya ta muta aux à l'aise à 100% mais même à 60% pour tout en Afrique en Europe te donc monsieur to lingi ndenge on est rappelé Angola pour que pe Congo à l'aise monde pour aller au vanda bien aux moi sécurité pe pour qui insécurité qui makasi nga na kini ba kuluna nezo bunda mameko megate boyo zotala
bovanda kaka boye bakuluna baye bopanzi bayibi bino biloko bokende insécurité mpona nini molili pasi eleki nyonso wana ezofaire partie na makambo wana alors bakonzi oyo bakozwa chance ya kosala oyo bakozwa chance ya kozala na baplace en tout cas bayokala biso mawa babongisa mboka wana Tonton Poutou Mabi, courage. Diable. Bola mouleke belé. Donc, bon, pour la CENI, bon, ça c'est important. Bon, ça c'est important. Bon, quand tu as tout pour na sentiment na bino, s'il vous plaît. Hein? Quand tu as dit, bêta 12, aux autres à la thé. Aux bêta 12, aux autres à la thé. Voilà, voilà, 39. Si na famille à président, nous avons un bateau, bah, possible qui va bimiter. Donc, quand tu as dit, ceux qui ont bêta 12, il y a des gens qui ont bêta 12 ans. Bêta 12 na bateau. Oh, ko bêta 12, mais pesa bateau va voir na bango, bah, on va mériter. Voilà. Hein, bateau va mériter. Na des vies comme on a trésor pour tout boy na niveau ya chango wana, c'est un peu moins passé. Oui, oui. Hein, des vies boy. Hein, ne longi penda boy kota la trésor pour tout na chango wana, c'est un peu moins passé. Bon. Oui, salami. Mais trésor pour tout courage. Na landa qui conférence de presse na yo, na évité c'est une conférence de presse, tous les émissions ça qui na ba journée c'est belé. Marambo loba qui ba vision za na wana yango ne sengi ba politicien congolais baza nango. Ba kosa biso na français, ba kosi biso na ba diplôme belé et le bien ngata monsieur Banzado ka yemoko azana diplôme na France, ka yemoko azana diplôme na Belgique, ka yemoko azana diplôme soki wapi mais ba tie place moko boye pour gérer lo wango a ko sala ngote. Ta niveau DG ya régie des eaux pesa mai oko pesa mai te loba pena ba konzi o bazali ko na yo basala solution pour na mama mai oko sala te mozano ka pozwa mbongo bato bazana Congo bango wana mona bata balabala ouais bata balabala en tout cas merci bato nyoso bokolanda ngai en tout cas ndeka tolobi ba commentaire abonnez-vous pena massivement donc biso tozana biso na balabala tona mambo ya kobanga koloba te ndeka na bisa bino lelo ko bangisa biso ezaka ko mafinga. Mais le quoi, la vie privée, tu as aussi une réalité. Donc, tu as les donc, on a commenté au finga, au loba, au soloba, derrière, les sinatika. Ma finga, il y a 80 000 personnes à Marty, dans la yoga. On a ma finga commentaire, on a yébioté, place au vent, on a yébité, donc on a David Mtagera, on a focalisé dans le lobby. Et puis, c'est tout le lobby, donc, tout le merci, Nabino, Babona, Nabino, 2024. Zamba bate la biso souci na biso ezaka ki makambo changer donc to loba pona kofinga mutu te pona ko dénigrer mutu te mais sauf que be mission mo esengaka ko moi dimi et puis David Palinga ndenge wana donc na pesi kaka ba mbote o ezaki na mo mission mo ezaki pena moi juste kaka pona mo makambo politique et puis to sali moi symbiose donc ba nyoso ba kolanda merci beaucoup na pesi mbote na masa na nga ya Med Vita na Paris na pesi mbote Med Vita Star à Luanda et puis na pesi mbote na Lina Nseka le Montréal. Petit nanga Berveli Gucci, o lelaki libanga Berveli Gucci mon soldat na pesi mbote na Harmonie le maman Nardi, Jonathan Kuzu, papa na Kassia, mobala Jonathan Kuzu. Masa nanga Jonathan Kuzu après mission A David Wembe, to sa ndenge nini. Et puis na pesi mbote na Sylvain Lumbila yu arena na Fils Magdo. Jojo Hidalgo na pesi mbote to arena pe na yu arena salaki bien donc na pesi mbote na bataille a pe bozo déranger yoga chic donc mes condoléances à ton père de mère na ye mes condoléances yoga nganga bilamba maître Zembanga maître Kuzu na de na mboka kabu toujours ana fa puis petit nanga Enoch latéral à kabu scope na pesi mbote maître Malela Kulumbimbi yebisa Splendeur mabanga oyo ngeza la moi kilo trop Splendeur c'est mec de cire na sepeli mingi donc yebika yo a parler de tous les temps de tous les jours donc ngapona osuki ça bon séjour na batutu et puis bon séjour na mutunanga ya direct Gazawa Marco Malili kate Paris donc na big Paris c'est tout ça qui mal ko kubangisa dino kafusa papa possible masa nga dada Shabani na lobwa ko soute po solo na moi germain soira ya suka dada Shabani bongisa masa bongisa donc les bons amis les bons comptes font des bons amis. Merci beaucoup. Roi sage Gelo Kindondi roi sage na masola balabala Gelo Kindondi roi sage kotaka masola balabala et ça bien pile le top déj pile le top déj na linga rabino na tina FCC Mobimba Paulo dos Santos les guerriers Ben Willy les Gabonais Bodig Matadi Union européenne bozala na David Wembe et ça bien papa ya balabala papa ya balabala espoir ngoma yondika Solebembe espoir ngoma très fort l'homme remontada akuta bango beta bango kanga na lobate
La Massola balabala. On a ensemble avec vous, pour tenir sur regardez. Kadi Masoko Zwaki ba voix ya batu. Azong sabilo kamputu. Azong selae. Soki Zwaki. Te yamputu azwaki azong selae. Yamputu pena azwaki azong sang. On a ensemble avec vous. Ciao.